Transition sans Kabila. Ezali. Transition sans Kabila. Ezali. Toto salaki pression na kati ya mboka. Toto salaki pression na kati ya mboka. Po likambo yo salemi lelo. Ezali conséquence ya ba marche oyo to salaka. Ezali conséquence ya ba marche oyo to salaka. Ya ba marche oyo to salaka. Abongwa ni pete po awangana Zambe ya luna samye David no samba ayebana kitoko kuma mukundima Atako babakola ke mafuta na musakolima Lelo ya yo bolingo ebatelile Nazarien Lipamboli oye mona na katempeni mama kantelobi Kolapye mapapu masopi mafuta Toko kisi ena elongo na nzambe oyo mabenga na makomi Jésus Bandeko na ngai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino Kaza Penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Kaza Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 € tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Kaza numéro 119 ya bino yangoyo agence ya sur kitoko.
A comme ami, T comme tonton, S comme sérieux, H comme humble, I comme incontournable.
minute, moment de silence pour Nabandeko, oh Bazali Kokufa, na Ituri, na Est ya Mboka, na Beni Butembo et autres, na Kasai, na Tanganyika, na Katanga. De garder minute de silence pour la victime Nabiso, oyo ya ba marche pacifique. Je pense à Hussein, je pense à Thérèse Kapangala, je pense à Rossi. Donc, garder l'Issoussou, minute de silence pour la ligne charismatique, leader charismatique Nabiso, Etienne Tshisekedi Wamulumba. Foulouse. Merci. Bodoba. Namoni siko ça va. Bodo yoka. Bébé Moutou. Et donc à Liboso. Ouais nanga ya Liboso na ningito solana bino lelo. Etali likambo ya siko tokoki kobanda masolo na biso point na nga liboso ezali kotala likambo na yoki baza koloba ke peuple eza découragé po bamoni te bamarche esimbi te po bamoni ke transition sans Kabila oyo tozalaki kolukela na bamarche esalemi te. Ngai nangi nayebisa bino boye lutte oyo babengi combat pacifique, boyeba ke combat pacifique ezalaka na ba succès na ba défaite. Po ete à partir du moment où toboyi komema mandoki, toboyi kosimba mbambeli makonga po tosala na mabe, tokobanda ko avancer à petits pas. Mais bozala ya ko décourager te. Po likambo oyo esalemi lelo ezali conséquence ya ba marche oyo tosalaka. Likambo oyo ya oyo bomoni que manifestation esalemi ezali pona ba bon vouloir ya ba voisin te, ezali pona makasi na biso tosalaki pression na kati ya mboka. Likambo oyo ezali cadeau te, ezali conséquence ya ba pression ya bana Congo. Ya kosala ba acte ya bon. Tozali lisusu na décrispation. Na kati ya décrispation wana tozali na bandeko o bazali nanu na boloko na moment tozali koloba nisa Frank Diongo. Tozali kokanisa Eugène Diomi Ndongala. Tozali kokanisa Jean-Claude Muyambo. Biso pe bana UDPS tozali kolela ba jeune na biso bazali kuna. Ba petit na biso ba Christian Lumu, ba James Kachingu, ba Jacob Beya, bango nyonso esengeli babima. Yango tozosenga ba voisin bayoka soni te. Ezali likambo ya ko perdre face te. Ba poser acte ya malamu, bazongeli makambo ya na oyo ezali na nzela. Likambo ya ba marche, likambo ya ba manifestation politique ezongi autorisé. Donc ça veut dire que bazali na nzela malamu ba continuer na nzela wana. Na kopesa pe longonya na police po bango tomesana kotala na bango lokola buku na nyau. Lelo basali mosala na bango ndenge longo bami. Esengeli kobetela bango maboko pe ko encourager bango.
esengeli kobetela bango maboko mpe koencourage bango bakontinue na mosala wana. Mosala ya république ezalaka bongo. Na république babomaka ba citoyen pour la liberté te. Na république banyongaka citoyen te. Bo citoyen na impôt na ye na pako na ye nde bafutaka policier bafutaka soda. Esengeli batala biso lokola baninga na bango lokola bato basalaka ke bango bazala. Batika kolanda mibeko ya mabe mibeko ya lokuta. Na oyo etali likambo nazali koloba ya autorisation ya ba manifestation esengeli ba oyo bakangaki bakambongo ba continue ndenge tolobi babimisa baninga na biso o bazali na boloko awa ba autoriser pe baninga na biso bazali libanda ya mokili ya mboka bazonga. Nazokanisa bandeko lokola Moïse Katumbi, nazokanisa bandeko lokola Antipas Mbusa Nyamwisi, bazonga na mboka po mapoloni ekomi pembeni. Des fois, on a la politique. Ceux qui va pédir ça, ils ont gagné par côté na kati. Alors, Esengeli va continuer, va soukawate. Likambo oyo etali élection yango pe ezali na décrispation na yango boyoki boyoka boyoki yoki likambo etali eloko baza kobenga machine à voter. Kaka ndenge bolobi toboi yango. Bakoki kokotisa likambo ya machine na kati ya jeté. Bino bosi bomona arbitre match ezobetama akotisi joueur mususu. Voilà, donc ceux qui match bandaki 11 arbitre akokotisa 12e joueur te. Biso tozali ba électeur, tozana besoin ya machine te. Machine wana ezali machine à tricher. Soki balingi toyoka na malamu, soki balingi toyoka na malamu, balongola likambo yo etali machine à tricher. Likambo mosusu oyo ezali na processus électoral ezali likambo ya fichier. Bolandi bango balobi ke voilà ba nettoyer fichier wana sikoyo ekomi pe bato nyonso bala na kati nde ya solo, mais biso tolobi ezali lokuta. Fichier wana esengeli OIF, Organisation Internationale ya Francophonie, na ba expert na biso banso bazala wana po ba vérifier eloko wana. Tokoki kondima bindimela te. Parce que na kati wana etikali à peu près, selon ma spécialiste, à peu près lisusu 8 millions d'électeurs au bazali na kati wana ya lokuta. Oh, likambo wana toyebi ndenge ezalaka. Po biso toali lokwa toswama na nyoka na 2011, toyebi ke bajeur wana ekoleka te. Likambo mususu ezali oyo ya serveur. Ndenge na lobi audit nango lokola ekosalema na oyo ya fichier esengeli pe esalema na oyo ya serveur. Po biso tozali na confiance na seni te. La preuve que tozali na confiance te. UDPS ekomela seni tango masolo oyo ya dialogue ya Senko esilaki toyokanaki kuna que parti oyo lingi ko changer délégué na ye kuna na kati ya seni, il suffit kaka bakomela président ya assemblée et donc on est au salem.
Banda secrétaire général Nabiso a commis la président de l'Assemblée nationale depuis janvier 2017. Til lelo délégué Nabiso non été. Pour Nanini. Parce que poste où il y a rapporteur, il y a Seni, et il poste stratégique Nesika où il y a tricherie. Rapporteur au Bazali Naye Wana Lelo Azali Komilo Bamuta eu des pes Atenga Makala Azakasusu ya eu des pes te Yango Bazali Kopikle Alongwate Basi Sakosa Makamuna Bango Bongo Baya Kofongola Nzela Mais Biso Tolobi Tolingi Yango te Et Sengeli avant Sanda Oyo Et si là Likambo Oyo ya délégué ya eu des pes na Seni et si la paix lokola. Parce que baninga Oyo ya MLC na ya PPRD bango basi ba changea ba délégué na bango depuis l'année passée. Comment se fait-il que ceux qui ont commis l'isolo a eu des pes bake kobimisa batu moko bazanga nzela baya kolobono biso ba député a eu des pes songolo biso bakala toza koboya yango. Tolobi soki balingi kimia ezala basala likambo wana na pete nyonso toyokana na bango to surveiller ba élection wana elongo. Sinon soki toza batie biso na ba condition ya kokoka komona clarté na processus électoral tokozwa décision tokozongela kaka bino peuple bino ba combattante ba combattant vous levez option nini tokozwa pour la élection. Likambo mosusu oya mibale na ngina loba na bino ezali o bozali koyoka yoka balobi basali na yoki kutu baninga mtu batangi ba négociation banini nalingi naloba boye UDPS viva sango ya malamu na makambo nyonso wana bozali koyoka ezali sango ya retour ya nzoto ya Mowei na biso Etienne Tshisekedi la Mulumba nde masolo wana ebetamaki ebanda ndenge bokoki koyeba bino moko puisque boyoka yoka ngo ebanda depuis année passée tango kondo président atikaki biso tosololaki na ba représentant ya pouvoir po totala ndenge nini tokoki kozongisa nzoto ya Mowei na Congo na kimia nyonso masolo esali nete avancé sima na yango babungi bamonani lisusu te tango baza kosala bango pression na communauté internationale bazo kosela biso makambo babio non mais bango bazo pesa condition que non il faut kaka Félix ça comme premier ministre avant biso to sala likambo. Voilà comment va faire traîner likambo ya matanga oyo est touché congolaise nyonso na congolais nyonso va faire traîner yango likolo ya mépris likolo ya koina likolo ya kanda toyokani biso na pouvoir po ebembe ya Etienne Tshisekedi ezonga na Kinshasa date yebani te parce que bomoni bino mo document ezali na date te ezali kaka simplement parce que esengeli esika wana o bazwi na ntsele esengeli batonga yango nanu bozela nanu bozela tokosola likambo ntsele wana tokosolola likambo ntsele UDPS viva tokana likambo oyo ya ntsele ezali lieu symbolique toponi ntsele pourquoi
parce que leader Nabiso Azali ou Azalaki, un des rédacteurs principaux, il y a Manifeste de l'Ansele. Manifeste de l'Ansele, Ezali projet de société monene ya mutuya oyo MPR ezalaka na yango, malheureusement basalelaki yango te, a préféré dictature. Nsele ezali lisusu symbolique pour la date où tozali ko commémorer lelo. Le 24 avril 1990, ezalaki victoire monene, il y a combat, il y a eu des baisses. On a bao bayebi te. Avant le 24 avril 1990, ezalaki dictature moko ya suka kolobate. Parti politique ezalaki de moko. Tozalaki na droit ya kolata ta cravate ya pambo yo tozolata lelo te. Tozalaki na droit ya kobengama na bakombo ya biso ba chrétien lokwa ba Félix ba Antoine wana ezalaki te. Vio tozalaki na yango ezalaki kaka bitumba na bitumba contre dictature. Tango tolongi dictature, Maréchal Mobutu Amati na tribune ya Nsele andimi aleli alobi, comprenez mon émotion. Boye azaka koloba tata bo moko biso tozaka koloba tenez bon l'UDPS vaincra. Si UDPS est convaincre. Donc ba symbole mi bale wana esali que lokola tozalaki kopotana na bango baboyi kopesa biso esika na ville tolobi ok terrain wana pe ezali ya Nsele ezali symbole monene. Président na biso d'ailleurs azalaka na habitude ya kokendaka ba côté wana chaque week-end, chaque dimanche asalaka ba exercice na ye. Eza côté moko tokopemisa ye nanu na kuna na boboto en attendant peut-être tango UDPS ekokoma na pouvoir tosalela ye mausolée monene. Alors yango wana nazongeli likambo na koloba to tiena nu date te po esengeli misala esila kote wana ya date oyo ekoyebana yake tokokendo yamba nzoto ya mowei na aéroport ya Njili po considérer date wana comme début ya trêve po tokoki kozala te d'un côté tozana mowei na maboko, de l'autre côté tobimisaka bitumba ekozala bien te. Tokoyamba nzoto ya mowei toleliye na palais du peuple ndenge toyokani sima na yango toke kokunda ye na boboto nyonso après tozongeli réalité na biso bino bolingi bitumba te boza calme boza calme. Boza calme, ba provocateur ba kozalate. Ba provocateur ba kozalate, to kozalate biso moko bana ya Etienne Tshisekedi. Nalobi na mipesaki temps ya kosambela pe kokanisa nazwa makasi pe mayele ya kopona basi pe mibali oyo bakosalisa ngai tokamba parti tokoma na yango na pouvoir yango naza koyebisa bino na mikolo ekoya ba mesure ba décision ekozwama ya ba nomination bokoyeba secrétaire général na bino
Bolobilini. Bolingie. Bon. Dino, Boponi, Voilà, merci. Naolia bakiti na ba mesa. Ah. Atanya ukondoko. Namona yo. Nachayo na mwamba. La minute on a 4 pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère on a niveau 0. Tout ça là boy. Moi il n'a pas bon vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boy Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon donc yo pesa au fouti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme na Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Pour nous là susu. Kuna iza mamba mulongo te. Ye si afuti mbongo kuna partir à poto biso tozo ke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ke récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais yango bandi. Maman. Deki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta, ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme on a été bandeko bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons nous apporter au sungayo à ozuga biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tuzawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareta nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareta, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça qui dit sérieux. Abongwani pete, boa wangata, Zambé à le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mukondima, atako babakolaki mafuta na musakolima. Lelo ya yo bolingo ebateli le Nazarien, lipamboli oyo mona na katempeni mama kantela.